nombre tulete Kongo ya tata ya mwana pe tata molimo sa tolandi mate na biso na kati na ndako asamble nde bauti bote ya biso wala nde dile ya kokontakte biso ya kokatela so moyo mobimba ba programme nyonso pe lingomba akongi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda ekosana mabondeli tokosana te pamba te tokolonga mabondeli oyo mpasi na eza na mokili mobimba na bamboka nyonso ya mokili boyokani ezali te bitumba maso awa mpe na kati na lingomba tumba ezali etumba oyo eza na kati na lingomba ye moko papa delienda alobelaka yango ete okomona a partir ya l'an 2000 ans à partir ya l'an 2000 ans bitumba ekozala makasi na kati na lingomba mpona nini tokokotisa makambo ya mabe na kati na lingomba mpe akikosuline malamu ete bato ya motema mabe satan akokotisa liboso maji maji wana nde ebongisa bana balimi etasi mokimbangu oyo baza na elemo na ye na ntango wana soki okolele wana ozala président ekoya eye te oye te badiaki na lobelaki yango tozokomona na kati na ngomba bitumba ezali kasi ye alobaki ete na ntango wana soki likambo wana eye bozala très prudent toza na banzoto tozali bato soki eyeli yo ndenge baba mfuma mbanza abandaki koloba longo ngangu alakopesa yo litei yo moko litei obapesi yo sosola ya malamu to ya mabe ezali na nzela oyo batata bapekisaki biso surtout nzala soki ekoti makasi ezalaka mpasi yango baza kotinda biso tozala makasi na mabondeli pamba te tokozala makasi te na kati na libondeli noki te tokoya kokweya ndenge ye moko papa mfumalonga alobelaka yango ete Lucifer akotelaka na nyoka po ete akosa mama Eve mpe tata Adam na likambo oyo bango bakweyaki batikaki kosengela yango bolimisi te banani basengelaki yango bolimisi likambo wana biso bana ntango wana tata nzambe ekolo yesu tata molimo mosantu esi bayanga bolimisi na biso Lucifer afundisaka makasi nani tata molimo mosantu oyo azali kobundisa malelo nani bandimo tata simokimbangu malamu tososola na esika wana papa diagenda na 5 mois akikosilisa koloba ete sika Lucifer akokotela lisusu na nyoka te akokotela lisusu na nyama te kasi akokotela na biso bato lelo ezomona tozomona na te papa diagenda lobelaki
reconnaissance na tata mulimo santo eke Lucifer sikoyo aza kumbulisa mingi tata mulimo santo parce que ye amonaki ete akomaki na 4e position na trinité 4e position mutamini azali yango toza komona ete kobundisa maekoti yango esika wana tozala très prudent tozala makasi na kati na mabondeli po ete tokoya te totina makaka na maitata molimo santo lero leta molimo santo nani basi molimo mchana papa te voilà lulendo eza kwa ya nani wana eza likambo ya kobombama te voilà lulendo eza pai na ye batata bango nyonso misato totakisolokele papa ya lungana papa ya ngenda kontima batikaki yango epai na ye eza pai na ye tolanda ntango nyonso maloba oyo tokotyaka ya papa ya ngenda na ntina na bwana lulendo papa mfuma mbanza papa ya lungana ape kobomba ngo panda 4 kuna na lukeko tango azwi yango aye nango awa na ngondeke ntuka ayo kopesa pa ya nani tango apesi mama mwilu na le 12 avril 1959 apesi pa ya nani pe papa mfumalo papa dengela kuntima ayi kosongi kakwepaya kwamambana na dati nini sikutoyeba kamaka tango tokolobaka le 25 mars 1990 esika wana na le 25 mars 1990 tango basali remise et reprise na papa mfumbanza papa ya lungana auti kuna ndi baye kosangisa biso bana tango basangisi biso bana papa jangeza pe apombaki likambo yango te alobaki ke banda lelo makambo na bino nyonso bino bana epai ya nani papa ya lungana kianga wana remise et reprise te oyo bango bayokanaki na kati donc maso oyo biso tokolobaka batata bato batikali kolakisa biso ezala na bafamille nyonso oyo lisese bakolobaka ete mowei lia biloko na ye kasi maloba na ye kolia te eza kaka mpona famille sainte ekote bafamille ya mokili mobimba ata la famille ya papa etoko ata la famille ya mama choise eza mpe ndenge wana aza esika wana tozala mayele soki tobombi tokolobaki babombelaki biso toyebaki te surtout génération ya lelo pasi yango bapasi mokimba mutana ezali kotungisa te mais azali kotinda biso maye oyo batata batikilaki ye mabondeli tobosana te botongi yelu selemi tata simokimba mokiangani antina ya botongi yelu selemi alobaka te alobaka te message ya papa diangenda bango nyonso message to papa kisolokele papa ya milungana tolandaka te tolandaka te yango totiaka yango ntango nyonso
changu ndangu nyonso kwete eza lateke amakamba mweza fatike makamba ngoboyi chaka kwa message nyonso wana kwete eza lateke papa bango pe balikambo mo papa lobaki yango te boye eza boye te yango makambo nyonso wana tozokobomba ngo te kolona mpe kobokola bapapa batikaki to batikaki yango te insistance makasi nzala ekoya yango bana bolona likambo yango ebataka banda na ntango ya mama mwimu ntango azwi mwa liberté kosala na bilanga mwa linyoko ekoki kozanga place na nsima kafu na ntango wana bazamba makasi place kafu ezali ebamama place bazalaka kuna na nsima ndako ya papa kulutu esobe makasi kuna nde mama mwilu chaque jour fo bakobengaka ngo na kikongo nenga donc soki oyoki kaka nenga donc na nenga eloko ekoki kozanga te na nsima ndako eloko ekozanga te mwa linyoko mwa safu nyonso ekoki kozanga te mama mwilu bazalaki makasi na likambo wana ntango wana komona ntango baza kolona ntango nyonso manioko to songo mosusu ebandi kobeba mosusu shimbrika ye kolia linyoko ale alembi akufilini mpe wana kasi baza kolemba te ebiso osi kotolemba kolona na kobokola tokosanaka sema te yango wana toza kopesana butu moi po ete tokoka kolonga biso nyonso tolandaki mali susi ya bapapa eke totonga Yerusalemi na mokolo ya suka tozanga esika te awa na kati na Yerusalemi surtout na papa mfumu ndongo papa jangenda kontima kolonga ntango nyonso ete na bana Israel mibale kaka mbala oyo na susi ya bapapa boni bakokota biso nyonso balingi teke ata mwana moko akoka kobuka donc totya mateya biso wana bapapa ndenge batikelaki yango en application po ete biso nyonso tokoka kolonga tokota na Yerusalemi ntongo nyonso tokozalaka na ntinzali mwa lomeya wana na ntongo yango tosalisa biso kosomba bamazutu mpe kosomba mwa sukali malili ezali na oyo tozokota na septembre ezalaka na septembre bamoi makasi kasi papa jalunga na ndenge alobaka baane echangeaka mvu soba misobanga undu lelo tozala le 31 août kasi malili ezali kaka ezalaka partir na le 15 août bamoi makasi ebandi toyebiki te azokowela kaka kitisa kaka mwa mbula ya makelele wana po ete makambo na bango nyonso ekokaka tinsali tokosala na 15 minutes po tolanda susu makambo mosusu ezalaki remise babrevet na baoyo bauti koyekola na ekole biblique mpe toza mpe na baprograme ya matanga nyonso wana tolandisa tosilisi boye otongo lelo okomba tata mwana mpe tata molimo sana salut salut Voilà,
Batata na ba maman bandeko balandi ya radio télévision Kimbangiste to uti bongo kolanda malako matata molimo mosantu mingi penza lobeli ma bapoto inei ye alobeli yambetano ezanga kite to kenda bongo na maloba na ye aliboso poto ya liboso alobeli ezali bongo malako maye papa diangenda